balandi ya chaîne biso Océan du Congo au Molongo Mobimba mbote. Nous ne cesserons jamais ya kolobaka merci na mama Océan de la presse oyo animi ko yamba biso na chaîne na botau na biso bolembu na biso pona koloba natla na émission na biso pona Congo. Siba Bilili Kabuya, on ne changera jamais, on ne change jamais l'équipe qui gagne. Ye Azam Messi na katia MLS aya pesi coupe. Merci beaucoup na équipe technique to Pamboli Église Mission Mondiale à la gloire de l'Éternel et Sika o nzamba pesa biso mabele o etenyo nzamba pesa biso to Kamba to pesi Congo Mobimba mbote. Wangai foska di kese bisika zali moninga alisano nzamba pambola yo Fariana ma fille nzamba pambola yo bulamu ebele bana sonabata bana ya madimba bana ya mbanzangumu ba bostonais nzamba pambola to bosanité CPD notre très cher parti et bongo mo kambinango mama Ernestine Nyoka Kaiba félicitations pour la liste bimina combo na numéro et notre CG to Sambeli. Seigneur merci pour zanzambo zo pesa biso mayele lelo lendi nzambe na ngai début ya semaine o ya suka ya mois septembre o sepeli to leka sune tando ike pona koloba na tina na yo pe pona Congo zala nzambe na katla biso na nyonso na kombo na Yesu Masia nde to bondeli bole amen. Totangi Bible ndenge to mesani ko tanga Biblia na biso. Toujours na livre na biso na Esaïe chapitre 62. Et si konkolo asimba ki biso Bible na biso verset 1er. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point du repos. Tosukile loana, pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point du repos. Pour la bolingwa Jérusalem, na kozwa tango ya bopemite. Pour na Congo, to kozwa tango ya bopemite. To banini, bravo na seni, to retard na seni, babimisi enfin ba numéro pour ba candidat nyonso à députation nationale. Combien de candidats? 111 pages. Pour plus de 20 000 candidats à la députation nationale qui a que 500 sièges. Plus de 20 000 candidats pour le Congo. Plus de 20 000 candidats. Au bas où il y a 500 sièges. 500 sièges. Pour le Congo. Pour le Congo. Tigana tangela oba siège yango ndenge ezaleli émission na biso eza pona Congo. Kabuya pesa biso mwatangu muke totanga ba siège pona Congo, pona Congo eza makambu makasi pona Congo. Tala ndenge ezaleli biso awa oyeba combien de sièges otozanango na 500 sièges ba députés nationaux mais tozana plus de 20 000 page mobimba etindami pona biso ezali na 111 kabuya na ngai 111 pages 111 pages na kati na 111 pages wana kaka ba candidat na ba candidat et on va éliminer plus de 23 000 ba ozwate. Il faut au moins 500
Personne. Na 500 Kinshasa, tu as 54 sièges. Kinshasa Kabuya, 54 sièges. Tu regardes à Kinshasa, tu as 54 sièges. Dans 54 sièges, tu as combien de candidats na Kinshasa? Nous avons compris dans Makambo. Tu as combien de candidats na Kinshasa? Combien de candidats Kabuya na Kinshasa? Bango nyonso bazowela 54 sièges. Est-ce que bango nyonso oyo bazo salango pour na bolingo Congo? Ou bien parce que il y a un défi au batu bazolinga balancer défi en batu balancer ezanini 54 sièges. Mais plus de 10 000 candidats dans la ville. Critère nini sali. Pourquoi pas la CENI a rejeté, a fusionné. Si 10 000 baoué la 54 sièges, bah doit être 100. Est-ce que batu nyonso wana baye ko postuler lelo, bazo postuler pour na Congo ou bien pour na bango moko? To banana lukala ba nationaux na ville à Kinshasa, 54 sièges. Est-ce que tous ces gens-là baye pona bolingwa Congo to pona ba intérêt égoïste ya bango moko? Okomona député tango bako voter a koti na kati tozoke malé pona Congo. Toko sukisa nango pona église. Député a koti malembe aki asali ONG na ye, a ju exonération na ye. Lokola za député qui na ba mission na ba ministère, aki na ministère intérieur, aki na ministère affaires sociales, aki na ministère aboy, ba pesi exonération. A les députés komi coopéra. Oya yaki pour peuple congolais et pour naye azalokwa molobeli. Député aza mwana ya musala ya peuple. Mais lelo na Congo député akoma mukonzi ya peuple. Parce que ceux qui biso to poni député te nani akopona ye. Pona Congo. Lelo bipai na bipai bagye groupement et comme ça lelo bipai seni abimisi déjà ba liste abimisi déjà abimisi na ba numérotation candidat nyonso ayebi numéro na ayebi mais bokomona Kinshasa ndenge kokoma salité koleka mikomi bale o awati le 1er octobre salité akosakana te ozana Kinshasa mais pona Congo Kabuya kozala na biso pour la filmer makambo nyonso tango bazoba déjà pré-campagne awa. Tous ces gens-là. Peuple congolais, pour la Jérusalem, Tovanda Kimiate. Cette fois-ci, nous allons censurer. Pour la Congo, pour la Makambwa, nous allons censurer. Toko voter bi votate. Nanya koye la biso discours ya malamu. Muto toko pona mbalo faut la biso discours ya malamu. Ay la biso polote ayande to ki déjà bazosi ya bakal électeur ba 10 000 francs. Heureusement kutu yanga elongese kenda. Orozwa ngondeli. Seni bota ba bel test la bino ba biro o bocheli biso
Ah, na lemba ekombe opesa 5 dollars. Pour ba pesa kat bando pesa 5 dollars, on va pesa raté. Quand tu vas qui ofele, boland la on va compte. J'ai des preuves. Boland la on a. Pour la Congo, alors pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai point. Ya on a zo sala. Pour na bolingo ya Kinshasa, na koganga kaka. Na koganga 54 sièges. 54 sièges, Kabuya. 54 sièges. Toi, on a plus de 10 000 candidats. Plus de combien de 1000 candidats pour les 54 sièges. Et batu nyonso wana bazoya pona bolingwa Congo ou bien pona nini? Biso pe na l'église. Basa bando tin la biso. Miso basenga biso de ba liste anga nzambe. Olibisa moke pardon. Pour la Congo. Babisa mokonzi pesa kombo église. Ça nyonso nga pe na tini directeur kende. Bo pesa besoin église. Tu as besoin de 500 églises. Pourquoi ça a besoin d'église? Mbongo wana tozo senga yo pona ba besoin église. Sombelanga boy, sombelanga boy. Yo zo pesa biso ango, mais ozo somba moral na biso déjà. Baloto l'examiner kiti ali boso te l'église. Église c'est décidé, non pas c'est qui. To vota bino bokenda. Boya ko rendre compte pas na biso te.